Congo Kimia TV. On a lancé message na Rio to se tenir awa. Ya que no soki na Congo to na bandoki. Na posa na ko en contact na bango ba kende ko lila na Kabila. Voilà, ça pour nini baboya beaucoup na yaga que jalousie. Balobinga na kritika Tshisekedi, na kritika IDPS parce que batu mingi bazana attitude ya tribaliste ya fanatisme. Ba kombo tanga ba colonie, tanga ba kombo na bango. Colonie. J'y sais jusqu'au bout. Donc, quand tu poses une question concernant un sorcier, je suis désolé, ça n'engage que Yena Kindokinaye. Donc, Nazali Ndoki, moi j'assume cela. Je sais, n'est pas bon marabatou, n'est pas voyager, n'a pas la vérité. Déjà, c'est faux parce que papa Mbaya Koko formé Ndokité pour commencer. Et puis, mon tourné Tengabo n'a jamais répondre à la question d'Andoki. Donc, voilà. Je crois bien que non. Hein? Donc, soit Zela, t'es un retour na yo. Bako, question c'est une réponse. Ngana lobi, bakombo yo tangi basé colonine. Ce n'est pas un disciple de mon père tout d'abord de 1. Et je n'aime pas trop que quelqu'un joue avec le nom de mon père. Ngai na autorisé alors, dites à ces garçons-là. À ça, très attention à la camarade Nété. Ça, c'est 1. Et comment on reçoit Naté, ça m'a politique. Des deux, il c'est pas mon collègue. Il y a un apprenti électricien. Il y a na biologie chimie et puis ma solo na biologie na chimie. Faut politiciens, premièrement, on ne peut pas faire la politique seulement pour des gens qui ont fait l'université. Non, il faut faire la politique, il y a tout. Il y a tout, il y a Wenze, il y a Zando aussi. Expliquer politique, on va expliquer. Il faut bien que la politique il a expliqué. Il peut passer John Aloba, l'été a pété. Donc, dans mon idée, il collègue. Peut-être au Kabola pays, mais il faut peut-être que Bakoko, tina 10 générations, au coup de Bakoko, na Congo. Alors, il y a ces rapport rapport, papa, nous t'as salarié. Ne cite pas mon père, mon père. Moi, je suis le disciple de mon père. On ne peut pas faire la politique, il y a coterie. Arrêtons, ça c'est des bêtises. Ngai, disciple, je suis le fils, donc le fils biologique, spirituel de mon papa. Misale belé au salara awa salara dans la menuiserie moderne dans la tour mécanique dans la fabrication de caoutchouc et la support caoutchouc salara tout cas misala belé en dehors ya makaba mabaya ne to sala ba porte to sala ba meuble to sala ba biloko belé to sala pe la misala ya mécanique mbote na bino nyoso na minute oyo tozali na conférence de presse il y a IDPS mais to bimi awa pour to beta émission moko ya moins 20 minutes ya rapide sur 3w Congo Kimia tv.com ya ba congolais donc toza siko awa na Félix Mbayi yé côté na jusqu'au bout bazali ba habitué ya Congo Kimia ba leka ba passer la rapide ba message donc direct caméra tozana papa Jules César ye azali mama mobali ya mama Nabiso Pamela Mamondele. Alors tout bandana koto mbote na papa Félix mbote mingi Congo Kimia Manhattan Orgazi. Donc jusqu'à pour corriger mbango ils rencontre IDPS mais il y a ba congolais acquis au changement donc yango rencontre toi qui a poto pesa ba idée et toi bandeni a réagir très rapidement contre régime, il y a imposteur Kanambi. Voilà, donc Yango rencontre et ça la mimba lelo très à chaud. Bisso combattant, il y a Suisse quoi. Alors, na droite na gauche na bino tout ça na papa jusqu'au bout. Yeboyebi moto alembarate ko sala ba live tout mais ça nango déjà. Mbote na papa juste. Mbote le patron de Congo Kimia Orgazi Manhattan, le sommet, Yonde. Mbote na baoto bazolanda biso à travers site nayo. Mbote na peuple congolais aussi. Ils en a Boutou, ils en a Moy, donc Bambote Kaka. Donc on est de cœur avec eux quoi.
Merci beaucoup. Bambo Tebele pa avait les news. Oumela na yo les news parti bofondo guerrier Switzerland guerre peso kondega ah Bosco papa Félix. Toyili bobeng silinga pe na mbangu pona likambo nini. À part bitumba zo manamboka ya kamone sapukuna na Kasai. Eloko nini bobeng silinga kanda musu ya nini. Tobengi ici d'abord pour na ko pesa rapidement information peut confirmer triste information sur tous les massacres sur le territoire congolais. Namoni bato balanda ki eleka ki na ancien Bazaïr donc Congo central. Tout le monde qui a un so et puis ezalaki très scandaleux. Mais na kamwa ki ndenge nini après émotion bato ba yaki bosana ndenge nini bato bundu ya mayala ba kweyaki tolandaki makambo maluku ba fausse commune et tout ça. Et puis image ya gloire ya batu ya Kanambe alia Joseph Kabila bazosala na kati ya Kasai et komi même au-delà ya ko défier un peuple eza pena donc humilier et tokoti na kati ya massacre. Donc information to nga to pesa d'abord na Congo Kimia que la Suisse la justice endimi ko enregistré déjà dépôt ya plainte na biso yango tozo lancer appel na ba victime nyonso ya Kivu ya Okatanga ya Kasai ya ba Congo batu nyonso et sur tous les territoires congolais na ba biso tozango ba info te ba la biso ba détail ba kombo ya batu so bana ba photo ba vidéo ba pesa ngo parce que la justice suisse ko enregistré dépôt ya plainte na biso kala mingi te ya mibale tolingaki to ebisa na batu ke dialogue oyo ebotaki ba accord oyo rendre Kanambe liboma zokoka susu te po alobi ke non so kaka faire appliquer l'accord on a ya quoi parce que 2017 oyo ezab année ya élection sans lui le kola akimi yango na ba master mususu ebele basi ba balukela biso ba ya ko soutenir ye po akima yango mondeni bazo sepela ke dialogue yango échoué alors le kola akimi yango biso tango to kendai depuis 2015 to lobaki ke soki dialogue ekoti et que emeki ko échoué nous allons parler le langage des combattants. Donc, appel Nabiso, Bengelio, à part les mabas massacre, et ça que le langage des combattants, Yangon et Lingi Kobanda. Donc, Lingi est que, à partir de maintenant, restons branchés parce que date à Liboso, toujours côté c'est le 3 avril, à niveau à Kin. Yami Balé le 5 avril, toujours à niveau à Kin. Kin, donc, on a RDC Mobimba. Et le 10 avril, Bazo découvrir Biso Toza Banani. Et tant que Bandi Boé, et au Katanakaka avec la chute du régime et puis bisoto rozo masolo poto organiser mboka na biso poto organiser ba élection sans Kanambe alias Joseph Kabila. Voilà. Merci. Alors côté na papa Gisin yo zo mona makambango et zo le kandenge ndenge papa Félix Mbaye alobi na bige bozaka loba moko côté na yo baksani ngai eloko bakseza d'abord attaque na ngai vis-à-vis ya bino bato média. Bino boso collaborer te, bino boso coopérer te. Par définition, ngana bika que non bato média, bino bozali bakamona kamba. C'est-à-dire que bino ne faut pas que nous mona mambozo na Kasai, na Congo central, na Kisasa, bino ne faut pas me biso information. Mais comme que non biso toya na information pour na pesa bino bato média, je suis vraiment désolé. Bongo bino boye bien ndeni suki ba to kenda ikuna na c'était bino boye bien ndeni. Déjà, qui makambo ya plainte déposé à niveau à Suisse, mbala liboso que non communauté na biso déposé plainte par rapport à crime na dépôt ya plainte direct par rapport à mamozo la mbala liboso 12 millions de morts on ba ko lega on a portable no plainte d'idée na lobi totika ba memo mais na lobi na niveau ya Genève mbala liboso déposé plainte directement comme ça. Au poser la question à pourquoi c'est par nos propres moyens de mener une enquête auprès de familles, la famille des victimes. Raison pour laquelle nous avons Félix a tout coloba. Facebook, tu Congo Kimia osali site moko sérieux donc lingo que nos bateaux va trouver crédibilité. Mais tant que yo loba tozali ko sala enquête té tozali ko laksa ba image té ba image na tuni ozo mona omoni ngo ndenge nini yo lobi par votre propre moyen zani donc par Facebook parce que na Facebook tozo mona ba tnos ba laksa ba liwa ndenge bazo boma batu biso tozo mona quand même. Wana bino bozo zwana mon cher ezali ozo non ezam mkete ezali ozo ya sima. Mais bisonde tozo benga déjà bango bien avant nazana ba vidéo awa ya kenon lelo oyi mamboli na kananga te
au sala montage ou bien au changement d'état nango ya keno bon voilà batu ya population ya commune ou bien tondo benga zone ya katoka bakesi na katoka mobimba na kana moto aza sukuna te wana mona na internet te mais c'est une information de cet après-midi donc ba bomi belé butu alelo na katoka ba les survivants bakesi ko na commune musuna nganza na ndesha et puis ainsi de suite. Donc vous voyez que non, bon, bisto bengande directement kuna. Donc nous avons biso ba Congolais à Suisse, nous sommes fiers de ce que nous faisons pour notre pays parce que to yakana te pona ko apporter bino ba bla 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 comme le font ba ennemis, je dis les ennemis du Congo. Il y a aussi ba Congolais ba ennemis à Congo hein. Donc mais nous autres à on a niveau à Genève, on a niveau à Suisse avant toya to pes information c'est que tu travailles en gros tu vérifies en gros donc tu la bien information déjà vérifiée et vérifiable donc voilà moi ce que je peux dire jusque là. Alors yebisanga nano ndenge toujours mona ba massacre zo leka kuna awa bo sali mobilisation marche salamité to changer ba stratégie na bis marche excluté Kozolanda. Il y a une nuance là que non, auto solo là, il y a une stratégie à Sika, il y a 2017. 2017 parce que bah marche ton salon à Luboso. Il y a Tchazaki vivant. Non, d'abord ils qui non Kabila Zaki na moi, j'ai dit moi l'égalité. Mais là ce type azali na légitimité ce type azali na légalité na Congo. Ozomona ezalaye toutes les autres dirigés azo nommé il paraît que hier muta nommé Félix Tshisekedi premier ministre balobi bongo ye akoko nommé Félix ta kamwindi nini baninga balongwe na kati ya plateau où bazaki na Senko ya tigaleka wa to tuna papa mbaye. Il n'y a pas de souci, mais le problème avec Congo Kimia depuis quelque temps au commis mouvement un peu quelque part. Pourquoi? Parce que tu poses plusieurs questions mais aux autres que non nani invité na yo à répondre na ba question nyonso wana et du coup et kocha siko bato ba la nebiso na moi flou mo boy. Donc tu as demandé pourquoi que non Kabila sont nommés à son diriger. Ce type de Kabila dirige le Congo par défi. Ça nous devons le savoir. Mon ami Eza Tabouté de dire que non ce type a continué à Congo en 2017 illégalement sans passeport sans visa à côté en 2017. 2-3 ans après, a commis président Mbokane qui n'a pas croisé ma boko. Au Zolanda, a commis président. Lelo, en 2006, a képe na élection ba Congolais entre guillemets, ba sale sokindeni. Donc bref, c'est juste pour dire que ce type de Kabila a dirigé Congo par défi et na kati ignorance ba Congolais mususonga na bengi bango ba ennemi à Congo. D'accord. Merci beaucoup. On est dans la qui jusqu'au bout, au boutiste, il y a une souka na kendane moko ta mais tous ensemble Congo is a biso botika ko boma massacre to boyi to lingili susu te eleke belé mais to lobiango trop siko po batika bakoyoka ndenge nini to mona ki président Etienne Tshisekedi adaye na live na kina uzo ba image à live akufi mais corps netikali côté yo li fanta kiti balobi soi-disant mais tout na question pas ya les grands combattants Moussouazali Félix Mbaye Yazape Maurice mais Mikolo azana kanda zo linga soko sekate donc vraiment mais tout mekana kota na kati papa na ngai yebisa biso yebisa peuple congolais yebisa je sais jusqu'au bout yebisa batu ba Rolanda yo voir même namtana sima caméra Gilles César par le sac on a vu les news Gilles César Oumela alors Senko Tomoni Félix dialogue Sili Bakangi wana nani komune nani ndeko oh président abino ya IDPS oh ya Tchatiki oh Kabundi beti mesa na bimi nanga na die na lingisu manga mwana te mais kokamwa ole Félix Sekeda landaye yatikali ezalaki nini et puis ezanini il paraît ba nommé pa ya Kabila le sanguinaire a retiré premier ministre bino boko lobani
Il faut que ta carte politique et politique ezali mozikité ezali kelembate. Et en moni que nous nous adressons directement à bateau to benga ba convaincu en un seul mot convaincu. Faut ça en très attention. Maréchal Mobutu était illégal hein? Jour à Betaka le 24 avril 1990, il nous a fait comprendre son émotion à côté de l'illégalité. Mais conférence nationale les cadres sikaba ramena qui est na kati pour na kundima masolo ya mboka sikandeni ko kambama. Il a été maintenu là-bas comme un président sans avoir le pouvoir de régner. Et le premier ministre Ndemutanga a dirigé Masolo. Et on avait créé le profil du premier ministre avant Baïba Kombonae. Conférence nationale avait plébiscité Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et à partir de ce moment-là, le maréchal Mobutu n'avait plus le poids. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Comme à son habitude, à Salagi coup d'État, n'a pas peur de résistance, Nabino Bokumisaga. Donc, bon, non-événement. Non-événement. Parce que Herbiso de Bandi résistance, toujours like ça y est, résistance des anines. Il y a un camp à bateau qui ont résisté contre Bango. Donc, Navi, il faut créer un cadre politique. Il y a un bateau local là, Yasser Arafat, à tenir discours politique, à Koutanana, grand monsieur, mais na Gambona, Kuna, Batouné, Moussoubabi, Tosola jamais. Na Israël, Tosola jamais na ONU. Mais Yasser Arafat, grand combattant, Yamindou qui est solo au terrain, hier, à discuter. Na batu parce que la politique va panzagager. Ce qui te sali attention, te so sala attention te. Il dépêche en gabe ta carte ba benga ga chaise vide. Oh batu nyoso ba kondana ga lelo. Mais aujourd'hui ils ont dit non, tu robet ta carte il y a rue, carte ya combattant na carte ya discussion. Yango moni que to botoli bango pouvoir nyoso l'appareil de l'état na maboko na so poto ke na ngona ba élection. Ce n'est pas ces gamins là qui devaient nommer Félix Tshisekedi. Il y a eu des accords pour venir calmer les gens. Congo oh to kumisa Congo wana koko moko ya muyombe na koko moko ya muyaka na koko moko ya muluba na koko moko boye ya mongo na koko moko boye ya musuku na mukusu basangana kate po basala Congo. Mais Félix Tshisekedi comme premier ministre. Te nazo ya place il faut boye ba place Congo et outil. Il n'y a pas des ancêtres congolais basangana ka ba vito sala Congo. Mundele ne mudasala ka Congo. Et c'est par un sort que nous sommes le peuple congolais, mais eloko congolais a gagné parce que il a démontré que cause à un peuple yango hymne national lobby uni par le sort. Donc tozana ba élément musu et dirigeant Congo na biso to yebi angote. Et ces éléments là voulaient imposer la continuité à Kanambe. Et nous avec Yachichi, on a proposé maintenant qu'il y ait un dialogue inclusif pour imposer le départ. Yamalin. Alors que personne d'autre n'avait rien proposé. Yango Kanamba Fongola est déjà partenaire avec 3 ans de transition avec Badi Banga. Et Moutumo côté ya Bamandu qui a salaki eloko moko. Tant ou biso de bloqué, d'être bloqué 2017 tu ne seras pas candidat. 2017 oko touché constitution te. 2017 oko sala référendum te. Conséquences directes bisope na ngambo na biso to perdre eloko ezaki na primoko difficile bon. Comme il a accepté cela, à Gotika la président. Mais Nabi premier ministre ndenge ondimi ko zala candidat te kotika pouvoir ko toucher constitution te ko sala référendum te nazoya yoka bien en contrepartie on te laisse comme président si et seulement si on dit que premier ministre azoya na ngambo na biso pe azoya pour na organiser que les élections pour que en 2017 autour de l'élection balamoko e casser longévité au bayaki na ngona badi banga et casser bama nyonso lukuta au bakosa ibana manduki ça fait 10 ans babeta licence pour atamu selekite mo na kingaka tia kufa même pas na crise cardiaque ya munduki ya bato masasi. Donc à partir de là il faut tout long la comédie. Nous faisons de la grande et haute politique. Donc les grands de ce monde oyo bayako yiba biloko na biso o baza contre le peuple congolais to kangaki bango pe contre mur na mur wana nde to kenda na dialogue il fallait aller maintenant aux élections. Donc le Kola, le petit Kanambe, a boyi ba wana, a kimi yango, donc légitimité n'a pas dindi parce que c'est là qui officiellement. Vous comprenez ma. Et c'est comme ça que Félix devait rester là-bas pour ba lobate que botala ba kimi vide tikali. Lelo to na crise, même le monde entier va dire que il y a une crise reconnue. Il y a 2 camps, quand il y a Kanambe na quand il y a changement. Quand Moussou Sezate. Kabunde Azali na Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Abima qui est la stratégie à IDPS, bazobe ta carte à Makazi Tshisekedi Félix ça président à rassemblement. Oyo soit politicien acquis au changement, président na yekomone Félix Tshisekedi. Je parle des politiciens na beta masola mozikité, yali kelembate. Et il était aussi le président de la délégation. La stratégie politique voudrait que l'on ne quitte pas la table de négociation pour que wapi ok salanine. Yango na wabisomno que Yasser Arafat manque de respect ya Félix Tshisekedi. Bien sûr, ils ont le grand frère aux conseil buna juna télémiga na kei, ils ont manque de respect. Comment vous voulez dire mangote?
peuple Rolanda bino yebi. Na bino bien, tout ça la politique, tout ça la musique inali qui l'embate. Et sa stratégie à IDPS, la preuve, quelques heures après, Félix bakutani na IDPS na Kabound à Kabound. Et ça ba jeune bango parce que ba beta ka politique bongo, la carte se joue comme ça. Yango yoki ke na obenga stratégie politique, la stratégie qui voulait que quand le peuple congolais s'est retrouvé en Belgique, oyebi que Belgique mutaza au fait tant que balobaka ke yo za journaliste na oyebi que ba journaliste nyoso ba koma mituneza yangai. Mais ngina tuna tant balobaka ke Congo est occupé par qui? Les Rwandais. Non, faux et archi faux. Le Congo. Changer l'isolo. Kalezala qui est occupé par les Rwandais. Kabila faut kende. Faut zong sa bosuko bojubo tiki les sous-soupo à négocier. Ok, on comprend de sigo place na zolo bagé. Il faut bailler baka. Pour le bin na sali débat na Facebook na mutumoka kansa kaza grand monsieur. Maintenant on a posé question Congo est occupé par qui? Il n'a pas donné la réponse. Donc batu baye bi même pas Congo. On a zo bisayo que le Congo hein. Bakoko na biso basala yango te mundele mutasala ka yango mais alingaka memango na loyenge moko boye akutani siko ke le peuple uni par un sort a telemi pe ache makamune na mesa le Congo pona mundele ezalaka yaye ezalaka ya binote pona mundele yango na eso ke il faut to identifier ennemi na biso et le plus puissant ya bato nyonso ba dirigeant Congo comme on a USA United States of America. Hier, il utilisait la Belgique et la France sur la action militaire. Les lobes que non, il faut qu'on utilise les noirs. Il y a un utiliser Rwanda. Mais Rwanda, ça mon côté. Merci. Nazoya wana, juste papa Justin, jusqu'au bout, yebisangai. Binubo loba. Est-ce que Mende et ça lobby? Omoni ezala Félix ezala ngai ezala aussi ba congolais crédible, j'ai dit ba congolais crédible à Suisse tongama autant ba komba batute ozolanda. Donc je serais mal placé pour nous répondre à la question il y a combo mototuni en avement. Donc c'est voilà. C'est un aventurier, je ne vais pas citer son nom. Je ne veux pas vraiment que son nom soit cité à travers cette émission. D'accord, merci beaucoup. Alors, Yemoko Sugoyo, Félix Tshisekedi, Sugoyo, Baron nommé quand Nayambaki Ndegonabino, Oyo Azali, les grands combattants, visionnaires, Ndokiamboko, comme on a dit, Rémi Luvumbu, à lobby, à Pesaki même na date que na mois de mai juin, Bazo nommé Félix Tshisekedi, Premier ministre. Ok, à lobby, et ça y est, Bisarabino, qui m'a camboé comme boy. Est-ce que c'est vrai? Ou faux? Merci Congo Kimia na otuko lancer message na Rio tuko se tenir awa ya keno soki na Congo tozana bandoki na posa na ko en contact na bango bakende ko lila na Kabila. Donc quand tu poses une question concernant un sorcier na niveau à Genève, je suis désolé, ça n'engage que yena kindoki na ye. Donc oui la nini pour na moni soki na tuni question na ye neti Nganzi colère, ce qui n'a tout ni Félix Mbayi, neti Nganzi colère, orke, ya lobby, bino bouta painaye. Je suis mon tour. Ya bandaga makambo yo, Félix Mbayi, bango yem ta sala ezali papa Mbayi, le papa ya Félix Mbayi. Ce que boboé la ranini. Déjà, c'est faux parce que papa Mbayi a formé un docteur pour commencer. Et puis, mon tour n'a jamais répondre à la question d'Andoki. Donc, voilà. Je crois bien que non. Moi, c'est un débat nabino. Même le aussi, dans le plateau, quitte Yangwan. Wapi. Il m'a confirmé, tu as confirmé aussi que non, il allait être là. Makoya Ernin. Tala, émission Sili. Voilà. Émission Sili a été. Donc, Ero Alali. Rémi Luvumbu, Mawato yete. Kino Pumbana Boutou. Donc, je préciser, alors bien ndoki wana yazalaka yamayele. Ndoka mayela zate. Ndoki azaka ndeko. Merci beaucoup. Wana zalaki Nani préciser que non, Félix Tshisekedi a d'abord na pouvoir au peuple à Pessie. Donc nomination na écoute jamais na Kingakati, écoute jamais na Bandoki. Oh tanga comme na bangwana. Donc voilà moi. Bandeko bazolanda biso baye bafuma que non voilà Félix Azali na pouvoir ya peuple et non ya Bandoki et non ya Kingakati. Merci beaucoup. To comme la biso presque na suka na balora mandoki côté ya papa Félix Mbayi Azali ndoi ya Félix Tshisekedi. Est-ce que yango salamaka na mukili yo ba Félix ka fo bazara ba mayele? Eza nini? Kaka ba Félix ne fait pas na IDPS ezanini kaka bango
kaka bango mais tozonga nanu boye papa na ngai lelo za pena sérieux ngapi na okay no sérieux yebisa ngai na yambaki collègue o ezali na yeli yo parce que ezali peka bien na yamba yo pour notre nos questions wana na yambaki collègue na bino o azali combattant pe ina marque na ye alobi bon nous l'ensemble akinda banini ayebisi ngelo moko akenda na monde na ye na part na ye monde akindoki alongo amona bino bwana mikela ndenga komba. Donc nous sommes des jusqu'au boutistes. Merci. Alors alobi tangu ye abandaki komba oyo azwaki pa ya papa oyo aboti yo papa mbai mbote no yango na papa umela yoza leader mokonzi bakonzi nde osali bango ye abandaki na ye mutasala ye tangu ye azalaki na makambo wana tangu ye akotaki yo azalaki na étudiant mais lelo yo akomokama bozo balola ye mandoki boko tiré ye en même temps azali fabriqué par ton père. Qu'est-ce que tu pourrais dire na Liloba Bongo ya Rémi Luvumbu, les grands sorciers de Suisse-Irlande, Moutaloba Giang? Bon, au moins, je crois que mon frère Justin a vu sur le Gomogo à Malonga. Je n'ai pas l'habitude d'autant à Bakombo et à Batou. Tu sais que Bisoba Oyo, Bateau, Basolitse, Bisoba Débat, nous avons demandé à te battre avec Bateau, Bazako et Maître, dans la longueur d'onde Oeza et Abisote. Pourquoi? Pour toi, qu'on casse Bavoana Bango. Au moins, nanga ko dénigrer Batouté. Nako sepela mingi pe muta dénigrer ngate. Mais à lobby, yo bane ko tanga ba chiki lero na uza quand même au courant. Nazoya ngana koma ki na poto na sina banda université na kina. Ngana na koma na poto na sina banda université na kina. Na ina loba boye. Parce que tu as cité le nom, donc il faut quand même que le Bapé Molikambu. Ce n'est pas un disciple de mon père tout d'abord de 1, et je n'aime pas trop que quelqu'un joue avec le nom de mon père. Ngai na autorisé ko anate. Alors dites à ces garçons là, à ça très attention à la camarade Nete. Ça c'est 1. De 2, na loba boye. C'est pas mon collègue. Yena Ibi Gaza apprenti électricien. Ngai na sisa na biologie chimie et puis ma solo na mingi mingi na biologie na chimie. En dehors de ça, moi je suis humoriste na école théâtre na maboko ya ba grand metteur en scène na ba réalisateur à Congo. Na école théâtre. Donc mes collègues ce sont les humoristes et les acteurs et les comédiens. Na niveau ya Moussala, moi je travaille en tant que manager na Katia Fast Food depuis ma McDo des années où j'ai géré le personnel, la marchandise et tout ce qui va avec. Donc na monité na kisisa ni toi collègue. Peut-être au Kabola pays moko mais il faut peut-être tanga bakoko ngala ko matatina 10 générations okuta bakoko na nganyo so bavanda na Congo. Alors il y a ces pela rapport papa no mutasala ye. Ne cite pas mon père na zolo bana yo mon père moi je suis le disciple de mon père. Ngai na disciple, je suis le fils donc le fils biologique spirituel de mon papa. Idéologie nanga donc baké ba mambazolo ba ngai na tangi kombo papa na été na ebi pe papa n'était na kotanga ka kombo papa ne peut jamais. Je demande que par respect je citerai pas son père, par respect je ne citerai pas sa mère, par respect je ne citerai ni ses oncles ni ses tantes. Donc vous allez malonga mingi atanga kombo papa nangate. Cet homme là mon père c'est le tout premier juriste au fungola bureau d'avocat à Liboso na région Mobimba ya Bandundu alors qu'il est kassain botunité ponanine. Il a fait tous les Congos, il est congolais. C'est le tout premier Rangers congolais formé aux États-Unis, Rangers congolais. Donc na osenga batbaza respect zamba Liboso na lo papa nanga miko na osepela mingi te. Donc si mbala simozuye il faut amekate parce que moi je respecte ses parents, on a habité. Est-ce que ce gars c'est un débat politique nabino? Est-ce que aux partants ya ko proposer un problème té ils la guerre d'esprit, guerre ya makamu nabino ya politique. Bon tobo ipete papa na biso neti papa mba ipe ya ko zala ke non a format payé a format pe batu mususu azaka même grand formateur aka même na bana o ya format parmi bana na peut-être yo yeba qui était mais lelo ce gars c'est un débat politique. Est-ce que aux partants ya koyambaye yo ebi ke ngai naza muto na lansa ba débat na mokili mobimba na Facebook nazo bana batuke nazo passer na radio tel nazo passer na TV Kimian o nyonso linga ya ko contredire nga aya na tinda bino bokendo lokota même batu na Paris na Château Rouge boke lokota bango na bi boke lokota batu na XL matonge na oya kolia bango na lobaka te ke ono celui-là n'a pas mon niveau te yaka na mutu nyonso o ya Moni Gazali prêt amène-le ici et puis on va débattre ce qui a longinga ngana saka ba débattre pour na gagner. On débat pour échanger. Ce qu'on écoute une vérité, on a débat au limi au leki. Donc jour qu'on soit électricien, yakanae, on va faire ce débat et puis on va voir maintenant de quoi on veut parler. Mais on fait pas un débat pour faire un débat. On va débattre et échanger pour atteindre une vérité
et ceux qui doivent atteindre la vérité tout les qui tout ça ba débat nzela tout monde na kina et ça sont mutualo ba makasi pa ba mbangu ba bi a gagné yo kabanga yo wana mutu a gagné débat te biso totanga bongo te nous on nous a appris que débat est échange au lobby au kati muninga lobby sur un même sujet et dans un cadre bien déterminé yo kendo lukaye et vous savez que Félix Mbayaza ouais alors Bambote Belé pas ya Gilles César derrière la caméra Mobali ya Mama Pamela Mundele message topé sa rencontre oyo débat autour ya Félix Tshisekedi topé sa rencontre oyo débat autour ya IDPS dans rassemblement rencontre na biso za na ngambo ya Congo donc ça veut dire que nous nous battons pour que la RDC est un pays na kati ya ba grand parce que c'est un grand mais nous a joué rôle né à grand T alors na kati ya bateau bazo bunda poto établir état de droit et puis grandeur ya Congo sur tous les plans biso to Monique et Félix azo partager ba point de vue moko na biso et c'est notre meilleur élément en ce moment ici donc il n'est pas question que to bête assuré au contraire nous allons les soutenir yango na ngina lo ba très bien débat ezali autour du Congo et non pas autour de la personne parce que nengeza awa Justin Tsobanto na ko diriger le Congo mais na moni awa na réunion na biso to sel yawa na moni ba bekolo mosusu na moni ka ba luba pour aninbo baluba ka bazawa omoni ba pasteur Poiti nani professeur Pascal Bilenga ba V André Anti ba je sais ce que vous est-ce que tangi munya ngazate mutetela bazate na comprendre tangi pasteur Poiti tangi papa Maluza batu baza kuna tangi ba mama bazawa na bambuta nyonso bavana ka faso na baluba te et puis attention même ceux qui tozala ka biso na biso so za biso na biso ka bato bandundu pas betu ya betu bato bandundu bana mayumbu mutu utasa kave ina tameka ata mona bima nandi donc ata tozaki biso na biso bayaka bandundu est-ce que soki Léopard ezui 11 meilleurs joueurs à Congo ya bayaka tokobo ya bango non to passer outre wana eza ba débat bato yaka na po ba distraire biso donc lelo soko kutani na bayaka mibale ba beta bal makasi numéro 9 na numéro 10 bokoboya défenseur ya bayaka wi no bino bobima te. Nous sommes Congolais d'abord. Nous sommes dans la méritocratie. Alors, Yebisa Bisonano, pesa message na peuple congolais, soulèvement populaire oh ya Chicha Lobakiti. Lelo akufi IDP c'est comme Lobango. Basa la sunini. Ba bima ba kufa na bango ou bien ningini. Pour ami comme n'aura soulèvement populaire. OK, merci. Merci pour la question. Il est vrai que non mon modèle hein, mon leader est un Tshisekedi Koufi, mais à Tikingaï na testament, prenez-vous en charge. Ça veut tout dire. Tshisekedi Koufi, mais tout le monde est devenu Tshisekidiste dans le Congo. Malheureusement, sans Moutouana bon. Yaye déjà même Nestani Kabou yaza Tshisekidiste. Kabila yemoko atika jamais koza Tshisekidiste. Je dis André yaza Tshisekidiste. Même yope oza pe Tshisekidiste Makila. Voilà, donc tout s'est trompé. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.